melon oza déjà deux fois pour ngai déjà na se trouver na nzoto na ngai na courage ya maître Chisco nkongi bana osala nga bien te nzoto ezalaki ba fatigue bana kotoka pe bien te pe ki mobali na nga neti sala 4 heures et bana kosala te depuis na komo mila biloko na solution tika bongo tika bongo apesi ngai mbongo est-ce que zaka ateka po batu batala kaka est-ce que vraiment zo rassurer batu ozo rassurer batu ke lelo yo produit oyo mandra soki vraiment batu ba consommer yango zila na mbekana mbongo na biso na réponse pourquoi meka pété pourquoi meka te tenga na ko meka na te problème ezati ndenge ezaboye apesi nga mbongo te mpona salele publicité azosala biloko moko bezosunga baprêtre na mbudi na monga fula po biso oza na monga fula courage mbudi moyemba yebi courage sotango oloba boye batu tu ya mbudi bayebi naza pièce rare courage naza 2000 patrons na nga na mbudi awa olobi bonini ki mobali ibana kosala bien te na 4 heures ekoma kosala 4 heures 3 fois 3 fois aningi sala kambala moko yango na olobela manda oyo eza ezosala soko za ya kokufa il faut telema ngana melango banda 0 heure nalali na mwasi butu mobimba titi beta na bimisi mwasi 5 heures mais noko aza ya kotelema ti 12 heures na tindi bango lukela nga mwasi musuli banda nani atabaluki mwasi amona nite oyo ezosala soko za ya kokufa oyo ezotraite yo soko za yango oyo manda tozosala publicité nango totraite bato mokongo hémorragie nini makambo nyonso oye kiso eza eloko amaseki te neti biso boye nga na adj mutu amona suki kaka na adj kiso eza eloko amaseki te so nalobi mingi mbanga mpasi oyo aza na posa nango kaka aluki maître Cisco donc nga monde naza boye famille na biso tobela donc maladi mo boye makole kangama mais kiso donc so tomeli yango ata mpe kotaba mu ya frappe ezaka à l'aise donc kiso eza kitoko à l'aise moto amona yango kaka boye te na verre yango na kati nango nde esala longola maladi ebele bacorona banini nyonso tout na kati ya kiso omona yango monde na amela komona na mandra Cisco mbavu au-delà ya oyo nyonso osalaki wana si aujourd'hui tu parviens à survivre eza mpona tradi pratique oyo nani atikelaki yango papa nde aloba toujours mon père azalaki c'est un soldat pena aomela na armée makasi aza na abanda armée na age ya 17 ans ti akoti na présidence azalaki chauffeur monene ex-président na biso Mobutu père son âme azalaki suko formé para commando kaka père na biso batireur d'élite soki na village père aboti bango azalaki roi na chef coutumier nyonso akufa atikeli ganfant na ye atikeli père parce que père tellement azalaki trop na présidence moi asokipa kuna vraiment à permanence na village kuna ezalaki te donc nemo ba village azonga na ye même soit 2 jours 3 jours azongi ba une semaine ti papa tono vana na ye alesanga yo ti okufa kota saki soldat koke pe village te mais jour okola on comprendre on a ebisha ngano comprendre ngo te ya bo mwana moto ke simba kiste ba kamana biso ya basi to bitumba ngaba benga na boka atoke pa mizima oyo to peso loko te oyo na mitu na benga nga pona nini na lala butu te ba ezonga na pumbwe ke ondoki rien wala tata ndoto na misuni rien ba to banda ko mona biloko meza ki plus puissant que bango tila la ko ne ba ko sa vérité pas kachero ba benga masoko pete na nini o appelle ça quoi la kaluka personne non ba ça kufa pour azara masoko pete misatu moko azapi na pompage musu pas sur la Silemba au open air quartier 1 même ça na bi yonda bo na peso le côté oza na biloko oza nzoto no faut nous comme activer nous na activer na makambo na so le père alaksanga tradi praticien na kisi wa bokoko la carie dentaire le rhumatisme pour moi le rhumatisme alaksanga ya hémorroïde on nyonso etika
à force ya bapiaka ya va libanda mwana azangi couche azangi eloko ya kolia nambi kokesa barecherche oza mwa 2000 francs asina sombi bakisi ya 2000 francs tourna ngo nakomoke kotuta bato na ngai ekisa mokongo ta mbaso soki totala mpe mbaso yandimi natetaka mbaso akie kuna mpe bamere na ndosomba bakisa ya mokongo mpona bandaki ya mokongo na kabi dentaire obi nini naza boye ça ne va pas o nini non oncle na biso mwa boye mbaso mais il faut na voyager tanke traité kuna so bakisa mbaso nini ekokausa pota nini ote mbaso mpo longa fo ya spiritualité mpe ezongelaka bato nga bispiritualité naza nango na besoin ya bamédicament wana ote sosi ona esabu atake fumu na la so secret ndenge azoka secret ti yango traité 36 malades na l'exploit na totambola bino bato atraita bémission ya bane passé depuis na otraité na moto akufa te ke na otraité moto wana akufi na mote tona traité na minute da na 58 personnes en mbaso on a traité nous sommes traité na bandal 2 jours après biki rende quoi général comprendre traité à biki à 2 jours donc nzambe apesanga grâce neti na minute osiko naza na kisi oyo mandra ezo traité 7 malades mandra wana obelaka hémorroïde interne externe oyo mochope ezobima yo eloko kende obanda obaka makasa tomate na poussière ya makala ozusu wani kopepula susu nini boye na se ozwa tie systématique na ventilateur yango oza bongo te mandamano melengo kaka juste o yango mandamanda na paquet ya eloko mosusu oloka tosala tolongo tobumba vraiment en tout cas merci eza nango juste danger indirectement kolimbisa eza juste nasali kasi nini oyo eza na kati oyo eza mandra oyo ezotraité combien de maladies traité 7 malades donc 7 maladies donc toza na hémorroïde na toloba impuissance sexuelle faiblesse sexuelle mwasi oyo abotaka te soki ameli mandra oyo babidon yoka 6 après 1 mois kende osalisa test ya nango bolo te batémoignage ya mandra ezali en tout cas nayebi ke ozaka moto atembe ka nde nayakayaka ana mbudi aire moko boye koya kosala bémission na kotraité bato bazali oyo badécouvre ngai na bachauffeur bazali bacourage basala mpe babulo mwa boye oyo bamipesa na bulo bazali bapele bayaka okota mpe tamboli otuni bango bakoyebisa batémoignage mandamanda esala toza na ndeko moko awa na kati wa moke ye mpe tomoni aye kozwa mandra soki tokobenga yo kopermettre biso en tout cas pas de problème ndeko oleka ozwa micro ya ndeko Cisco bo excuse eza direct vraiment mbote ndeko mbote papa tomoni yo na oyo mandra biso bato oyebisaki azela po toyaki okuti azozwa mandra nde toyaki nzela mo na ndeko Cisco abike no nayaki naye koto mpo napesa motu moko produit na profite mpe na émission nde tomoni ye papa yo eloko oyo meli yango eza 40e fois mela yango oyo na meli yango eza 2 fois mpo na ngai déjà na se trouvé na nzoto na ngai na courage ya maître Cisco nkonge bana osala nga bien te nzoto ezalaki bafatigue bana kotoka mpe bien te mpe kimobali na nga neti esalaka 4 heures ebana kosala te depuis nakomomela biloko nazwi solution apesi ngai mbongo est-ce que ezaka te kaka mpo bato batala kaka est-ce que vraiment ozorassure bato ozorassure bato ke lelo oyo produit oyo ya mandra soki vraiment bato bakonsome yango zela nambeka nanu mbongo na biso na réponse okomeka pe te mpo okomeka te te nga nakomeka nao te problème eza te ndenge eza boye apesi nga mbongo te mpo nasalele publicité azosala biloko moko boye ezosunga baprêtre na mbudi na monga fula mpo biso oza na monga fula courage mbudi moye bayebi courage
Totango oloba boye ba tout ya mbudi ba bayebi naza pièce rare courageux naza 2000 patrons na mbudi awa olobi bo nini bo ki mobali bala kosala bien te na 4 heures ekoma kosala 4 heures 3 fois oh 3 fois aningi sala mbala moko yango comme kosala 3 fois donc danger ezala zo sokola mbala moko yi oh mandra makambu indusa yango eza banjete yango ezali pe place wana te wana to bomba wala bomba ya te naza na posa pesa nga njete moko ya munene place wana maître Chisco ede ngai na njete moko ya munene wana yango eza mélange ba eza mélange yesu biloko ya kolia nyonso nyonso baliaka yango ya solo merci papa yo mo confirmer que mandra ba nyonso ba ko consommer yango totuna ndeko Chisco ndeni ba ko kozwa yango pona traiter bandeko nyonso baza ba malade partout. Donc vraiment ba oyo ata na corona na corona oyo ekosilisa yango tala na boro ngezali okosilisa yango pete o batokisi plus de 4 fois chema etokisi tomeli chema etokisi tomeli ngoli biso do vivre yango nzoto kitoko nazotambola kitoko naza à l'aise izate na kine ko sala bena zongo sabe nyonso ezali banjeti pesi yo lote mezoloba pour moi confirmer que mandra yango yo ngala zali papa ya bana na mona kilo wana sina komi pal na bule so moi sinu ya okima ngami moi sakini ngate moi sina zoni bolingo ezongi 100%. Kombo na yo batu kombo na ngai courageux na pesi batu nyoso ya mbudi mbote tous les patrons na ngai ya mbudi mbote courageux pesi mbote na cause ya maître Chisco wala ndali maître ya solo maître na makofi azali azi ko traiter bambaso awa kala mingi te ba image ezali zana ba téléphone ne wana azi ko salisa mwasi moka bota kati kala mingi te awa comprendre pour ngai courage so na lobi boy eza ya solo ata pe na pesi pe président Guinard place azali mboti ko le staff place tozali ayebi wana pire petit na ye courage merci vraiment courageux merci to continuer to kende na ko chiter deuxième réaction izali deuxième réaction ya ndeko moko pe awa izali bazo simbisa nga nzete ndeko elisampo kwa simba yango donc tozo kende na kosilisa tozwa ba témoignage pour to clôturer na ndeko Chisco ndeko mbote boni malamu yo pe ozolobela mandra na olobela manda oyo eza ezosala soki oza ya kokufa il faut telema nga na melango banda 0 heure nalali na mwasi butu mobimba tititi beta na bimisi mwasi 5 heures mais noko aza ya kotelema wow ti 12 heures natindi bango olukelanga mwasi musuli banda nani ata baluki mwasi amonani te oyo ezosala soki oza ya kokufa oyo ezotraite yo soki oza yango oyo manda tozosala publicité nango totraite bato mukongo hémorragie nini makambo nyonso oye manda yango oyo. Merci yo rappeler kombo na yo Lia na évasion plus. Merci vraiment merci na yo vraiment donc ndeko Chisco mbavu soki akoki kozonga na ebité soki ba témoignage mususu ezali tozo chiter ndeko mbote to moi message na yo par rapport à manda kiso ezelo kama sekiti neti biso boye nga na DJ mutu amona suki ka na DJ kiso ezelo kama sekiti so na lobi mingi mbanga pasi oza na posa nango kaka aluki maître Chisco donc nga monde naza boye famille na biso tobela donc maladie mo boye makole kangama mais kiso donc so to meliango ata pe kota ba mu ya frapper zaka à l'aise donc kiso za kitoko à l'aise mutu amona ngo ka boye te na verre yango na kati na monde esala longola malade belé ba corona ba nini nyonso tout kati ya kisu comment ngo mone na mela comme nani on rappelé nga DJ Bolai na évasion plus merci vraiment merci DJ Bolai to clôturer na ndeko Chisco po ba ça biso temps eleki mwa mingi ndeko Chisco mandra mutu ko procurer ngo ndenge nini bato nyonso ba kolanda biso libanda mandra là si on dit ba témoignage pour la corona bon bazo babo pourquoi ba netora que corona za grippe ba grippe a makasi ba meli grippe ezo si la meli on a tongo na poko donc meli on a tongo après 3 heures d'ité to kimba la mort grippe si libela donc to bite que bon ba pour la bango ba mamba corona mais ba pour la grippe si songo rapidement bon neza boy net o
bakisi tout tosalaka eya kisi moko te ekotaka poso ya kaima eza poso ya kaima do ezokota ntina kati poso ya kaima yango ya mokongo eyokota ntina kati à part ça toza na kimbiolongo oyo kimbiolongo yango kimbiolongo na mais mandramanda yango mo mpe ezali ti oyo kilolo ya bolo mpona kotraite mokongo bato mingi batia wana bagene bololo na bato ya sikre etraite ya tobelaka diabete mandramanda makambo oyo kisi oyo poso ya kimwindu oyo etikali wana nakoloba bakomona yango te pardon nazonza sino te omona mandramanda de ebimi kuna donc c'est un peu ça nanga profiter l'occasion na saluer bato nyonso merci toto chité déjà bato nyonso mpo deya kuna mo deya batia sosile banyonso boso na merci na Moustapha Malembe oye moto asalaki nga nazala merci bato nyonso balandaka biso merci na grand caméra na biso risampo makambu donc ye nzamba image asalue papa Diba Aigle mama Dodi Aigle mambote ebele asalue mpe jardin de Salomon Mobimba papa Coco mama Leti mama Annie nous je vous aime beaucoup Major Coco a Major Coco oui Major Coco Major Coco pour le trafic influence Mamba Wale ça était ba benga ngai naza un peu une émission vraiment en tout cas parle de mbelanga papa Coco donc j'espère tout dans épisode de Zoya donc tous en bino toujours de cœur va soutenir Cisco numéro nanga zali plus 282 et puis 243 mandramanda salama vertige déjà plus 243 82 73 33 583 plus 243 82 73 33 583 WhatsApp nanga yango wana merci beaucoup. Merci wana ezalaki ndeko Cisco Mbavu oyo tozwaki vraiment vous s'abonner massivement na Info Plus. Merci na espace Évasion Plus na Mboudi. Il y a le boss Guinard qui sont locaux. Merci na staff nyonso il y a espace Évasion Plus. Vous s'abonner massivement. Il y a Kabo Mwamba autorité morale ya Tchango. Na ezaki ya keto bongisa wana za mama palin. Donc na ezaki mama palin. Rachid Nyongwa na Cape Town. Jobo Kebokata na Jobour. Kalou Djikonde, petit frère à moto. Marie-Madeleine Madilou. Maman Mado Chako, maman Ozobengate par rapport à tout solo là qui vraiment vous s'abonner massivement. Tokutani na numéro Moussousou. Agence Baden. Bye.